Karine Mambolina pour akoma lelo na niveau oaza parce que les gens qui sont tout autour bato ba propulsaye na mafinga ba propulsaye na ba clash na ba makambu ya mabe. On se rend compte que baza penza ba kizengi ba bolosangi mitu esalaka te. Non, naza na dossier tout complet. Ngande bomona ngawa. Naza na dossier tout complet. Mais si on a bien affiché dossier wana, na ba cause musu eza na kati ba koye bango parce qu'il y a beaucoup de surprises dans mon dossier. Parce que ngana pe na long, na ba vidéo na batu. Na ndenga côté là, moi j'ai tout. J'ai tout. Na batu ne oba mesa ko fingele batu. Na batu oba komo ba mesa ko sa batu ba menace. Na ko rejoindre plainte ya maman na biso Olga nandenge ba bimisele mobala lokuta nandenge ba message ba ngai ko nuire na foyer na ye na famille na ye ba malili complice baza kuna batu bazebele oyo si na réunissa nyonso tout na kotalisa bango pe bota la pétition na salaki. Regardez le nombre de signatures, regardez le nombre de personnes qui se sont plaints na comportement ya Ndeko Boye abandango banda Kinshasa. Tango ya ozomi benga star tango bike nga mama na bino nga kolo YouTube owi ko ya na vie ya mensonge na réseaux sociaux te. Soko ko bala sa libala solo okoki kwa ko laksa batu evidate alors que pembeni oza koluka mukanda na ndenge ya libala ya lokuta. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Média Télévision, soyez le bienvenu. C'est votre émission, le Code de bonne conduite, le Code de bonne conduite. Cette émission qui a l'habitude de vous amener des bonnes choses. Cette émission, Oyo Ezwaka, ba réflexion, ya ba imboka, et memi ango trop loin. Une façon ya koluka moyen ya ko sangana, une façon ya koluka moyen ya ko mema lisusu ba réflexion ya bande ko na biso ensemble. Je l'habitude ya ko ebsabino bande ko ba maman ba papa ba landi nyonso ya émission o le Code de bonne conduite a wa biso to ya ka pona sala musala na biso na ndenge esengeli. Mais aujourd'hui, j'aimerais assez que toi tu as esprit de vie. Esprit de vie ezali moko ya ba transport na biso en commun a na République démocratique du Congo. Lokolo ezali makambu oyo etali ba congolais na ba congolaise. Toko luka moye tocha esprit de vie na esprit de vie wana
na kolinga na tondisa la communauté congolaise vivant libanda diaspora ya mboka na biso ba o ba vivaka libanda na balit na bango na makambu nyonso oyo bango basalaka wana suka nango ba résultat nini bango bazalaka nango besoin na kozala na plateau comme d'habitude avec Sarah Tola, vous savez na yende to salaka ba analyse na biso mais en duplex na nzela ya singa to kozwela bino oyo to baenyon ya mboka bolingaka mingi mama Congo obino boyebike c'est une combattante, c'est une femme oyo azoko lutter aujourd'hui pour de bonnes causes bien que il y a beaucoup de choses peut tout autour na ye ezali pe ya malamu te mais ensemble a to koluka moyen to solola na ye akopesa biso ba makanisi na ba mabongisi na niveau ya makambu ndenge bazoko memela yango nazali ngai moko te na plateau nazali na Sarah Tola na kanisi kalate tozwa mama na biso nalinga kobenga ye mama Nadia parce que na pesa kaye respect ebele parce que c'est une mère pour moi na koluka pe na kanisa ba mères abonnés bino bayebo finga kate bino bayebo sala ka musala na ndenge esengeli bino bayebo tambola kana droiture ba mères abonnés ba mères fans o bazalaka ya Sarah Tola président bébé maman Nathalie Nana Moussibou je vous aime beaucoup Celia Kinkela Angelos Karouane Solia Bambemba Maman Po FAP Kato, je vous salue, Maman Bisike Zouami Bino, Maman Bijoun Ketani, la femme de papa Jean-Pascal Leka, merci beaucoup pour nos passages conseils Nabino, un grand merci à Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, Maman Deborah Lubanda, Kilo Bamera Calgary, c'est-à-dire Awa, Maman Congo déjà, Azana Bisso, Maman Yvette Mbangu, et Maman Yvette Fifi Wechi la star depuis quelque part. Sarah Tola déjà zana plateau on appelle ça juste Sarah Mbote tadi bato yo vandisi na nufo na kati émission sujet to kolobela bato wana photo yeba bango lobi ba on annonce to za duplex na mama Congo oui mais sujet o to kolobela na bato yo vandisi opesi bato na fandisi na kanisi na introduction nanga je veux bien commencer na lobby na fandisi la diaspora congolaise la communauté congolaise o ba fanda ga libanda na koti bango nyonso na kati ya esprit de vie wana siko na kati ya esprit de vie wana onga na koti seli bango ezali na makambu oyo ezoko salema epa ya ba diaspora na musala na biso o to salaka par rapport ya ba lit na bango siko na lit na bango wana o bango bazana yango la personne qui viendra pour défendre nous expliquer nous parler nous nyonso ezali mama Congo obiso to zana lobela sujet ni to lobela le sujet oyo ezoko sala pasi par rapport ya ba insulte par rapport ya ba personnalité et ba dignité bato ezali respecté sur la place publique beaucoup plus bandeko na biso ya ba chinois. OK. Kasi mais il faut préciser sujet to lobela parce que mama Congo soro yambi déjà soro lo bovandi si diaspora bato belé ba se pencher na makambo etali bongo politique to makambo etali mboka to pe makamba ba combattant. Il faut expliquer bato ba olanda biso na annonce na bien que eza sujet ya karashika nga tanga communauté mtu tanga kombo na makambo ezoleka na ye parce que base eza ba chinois te biso yi ba chinois te ba personne belé baba anonyme donc base eza karashika faut tanga ye parce que yende base muta former l'équipe wana nyonso ba femme essentielle yango nde sujet to lobela parce que mama Congo azolite sur makambo wana makamba bangunda makamba mambebele ye mutazana mwa éclaircissement wana il a ko expliquer communauté donc yango nde o tozolobela. Merci beaucoup ozana ne loko ya ko bakisa non même pas na pesi ka batu nyonso mbote ba meilleur fan du monde nyonso na pie bango mbote mama passa na pesi mbote parce que to sola moi trop na pesi op na mbote. OK, merci beaucoup mesdames et messieurs. Bon délivre za si ma caméra sikoto luka moyen to zwa mama Congo depuis tout à l'heure azala déjà na ngai na téléphone na kanisi même lorsque no sala annonce nanga mama Congo azali na téléphone to luka moyen to sola na ye to zwa ba éclaircissement ya makambo yo nyonso obino bo benga ki botuna ki ba question j'ai même suivi hier il y a une maman qui pleurait ba mama Congo bozo linga bo sala biso nini parce que biso toi na besoin au moins communauté o donc zwana no place nango et longwana no na bêtise mama Congo mbote. Bonjour papa Nanga. Bonne santé. Bonjour Natola, la santé qui toko par la grâce de Dieu. Bonjour na ba abonné nyonso to ya Sarah Tola TV. Bonjour na ba abonné nyonso ya Top Media et puis dans tous les abonnés partout là où vous êtes au bo mesana kolanda biso bambote sike PC Melami Bino parce que
on va pas commencer à citer le nom de chaque abonné. Et il y a biso temps. Ok. Mama Congo nakanisi déjà imboka déjà bazui déjà ya bango bambote ba salutation bato yo balanda kabiso na bato yo balinga kabiso. Bato oyo balanda kabiso na bato balinga kabiso oyo pesimbote Mama Congo. Aujourd'hui, beaucoup de familles, beaucoup de personnes, beaucoup de relations, beaucoup de parents bazo kolela par rapport ya makambu o biso baye tozo ko sala musala oyo ya réseaux sociaux tozo ko tambusa yango mabete. Tozo ko tambusa yango mabe, j'allais dire. Par rapport na yango en tant qu'une mère d'abord. Et loko nini yo koki koloba face il y a tout ce que vous regardez, tout ce que vous voyez sur la place publique. J'ai pas bien suivi au fait. J'ai pas bien suivi. Si vous pouvez juste répéter un peu, répéter la formulation de la question. Voilà. J'étais un peu distraite. Yeah, na reformulé d'une autre façon. C'est-à-dire, votre impression par rapport il y a bazar, bavure, nion, ces alliés dans les réseaux sociaux, oyo, beaucoup plus, les alliés encouragés par vous, le diaspora Yambo Canabiso. Bon, je vais juste demander à la diaspora et la communauté congolaise, parce que quand je parle de la diaspora, ça veut dire à l'extérieur de Congo, Brazza, ainsi partout. Donc quand je dis population congolaise, à un moment on a aussi un Congolais. Arrêtons un peu l'hypocrisie. Totik un peu l'hypocrisie. Papa mangala tonga ba totik hypocrisie na sens nini. Bato ba message ko na biso, la plupart ba bazo baté. Voilà. La plupart ba bazo baté, la plupart bato bazana moi ba sagesse autobota manango, mingi ba leka pe na bande de l'école, mais belé pe baza ba diplômé. Donc on a dit car les réseaux sociaux bazoba, ils ont ba auto benga ba chinois. Voilà. Mais en dehors de ça, il y en a beaucoup qui ne sont pas chinois. Pour les chinois, c'est belé. Parce que si vous êtes belé, maman a mis pesa combo, maman YouTube. Tout le monde a une vie belé. Tout le monde a été en salle à live naie. Bate belé coûte au babé auto proclama maman YouTube te baleke na visibilité. Donc ce qui veut dire que les chinois c'est belé. Biso tout ebi mutu na mutu abima na réseaux sociaux ndenge nini. Même ceux qui va mélanger à biso, à un moment on va dire non. Arrêtez de nous mélanger. C'est vrai que moment moko ba clash ezala toujours, mais surtout bito banda ko visionner ba chaîne nyoso batou. Tokuta banaliste na ba chaîne ebele tokuta makambo kitoko na ba chaîne ebele mais na ba chaîne o etanga mindeti ya bande ko misusu wana bokuta ke babanda bango ko finga ba musicien babanda bango ko finga batu babanda bango ko finga c'est-à-dire il y a rien de bon na ba chaîne na bango. Pourquoi nous comparer dans de telles personnes? Non, ce qu'on peut batu wana ba comme na niveau wana, moi je vais pas utiliser la diplomatie. Non, c'est la diplomatie na ko bengelo ke loko na kombo na ngona tuna kombo na ye lelo yo en plein ro Karina Zwa na benge ni Mbolina ni fia Kinshasa ni Bolosangi na ko benga ye penza poto kende na pour na respect ya émission pour bande ko ba comprendre bien na ko surnommer était na benge na kombo na ye c'est ça kombo de Karine Mambolina. Karine Mambolina pour akoma lelo na niveau au hasard parce que les gens qui sont tout autour bato ba propulser na mafinga ba propulser na ba clash na ba makambu ya mabe pour akoma jusqu'aujourd'hui donc de la biso sarato la banda obenga ba femme mosusu insensé ba biso to défenda to ya to clasha Sarah. Mais le lot de comme copé ça m'a tout raison. Pourquoi? Parce que on se rend compte que dans la diaspora il y a un certain groupe de personnages au baza penza ba kizengi ba bolosangi ni tout ça la kate. Et ce sont ces genres de personnes au baza ko entourer Karine pour a évoluer na mafinga, a évoluer na buzoba. Et biso siko le loto tema na buzo bango to bite que toza ba saint ou toza ba sainte non des fois ça nous arrive aussi de se clasher mais to se clashaka na babilo komoko zo mona soko bi olanda na sa moto okene na makala
na makala moto omona que eza eloko moko bien précis ou ezala que to soigner là mais peut-être ne ba propos na biso ezalaka comme ko déborder mais noyau ezaka vraiment omona que non ba soigner les sujets boy mais côté ya batu ya Karine omona yaka toujours de terre à terre ce qui le lot tozo nga batu il faut ko détruire quand wana groupe wana ba sensé o ba sangana o soko bokena ba chaîne na bango bokuta eloko ya malonga te c'est-à-dire bango sa mafinga bakolia te bango sa mafinga baotala bango te bango sa mafinga bazana visibilité te siko poto réussir na bato baolela na biso combat ezaka une personne te peut-être biso tobimisi bilongi le combat c'est tout un groupe mutu akenda kokota service militaire akenda ye moko na volonté na ye mais tanga koma kuna kutaka tout un groupe pour akenda bitumba mutu ye moko te c'est bien beau bazolela c'est bien beau baluka Sarah bolobi nini mama kon bolobi nini par na bango eza nini c'est bien beau pesa biso ba vu besoin ko partager besoin ko commenter besoin ko intervenir mais tant osengaka bokoma na bisika boye bobenga Boutia moi cagnotte pour permettre à Mouta se déplacer à ça à Likambouboui. On voit personne. On voit personne. Toujours quoi attaquer comme carité. Toujours quoi attaquer. Elle a beaucoup de gens tout autour d'elle. Azana babato pe a PTT. Ce qu'on dit c'est la population. Babi la voix du peuple. Et ça voix où est Mataka. Et ça voix où ce qui est télémessé Likambou. Bon, est-ce qu'on nous donne des coups de main pour ça? Est-ce que va payer sa biso coup de main? Est-ce que bon na baboke tu vas bunda bango moko? Bon na ba combattant ba bunda bango moko. Toi quand ça ba live, toi quand mobiliser batu, ko sensibiliser batu pour que to bime belé. Ce qui le lo makamno stolobaka et que batu bazo ko comprendre ngo bazo mettre en place. Peut-être net il lo il y a eu des changements écoute na Congo. C'est parce que les gens ne suivent pas. Naso nazaka na Belgique papa na ngande to sa live boy so nazaka mboka moko na mbolina nde makambo ese salama ndesi bomona biso to leki tribunal toke samba ou ata commissariat pamba to betinga ne garde à vue to bandi ko samba na kati ya commissariat. Ce n'est pas facile d'attaquer une personne quand vous résidez pas dans le même pays. Ce n'est pas facile. OK. Même à pas mindele ngana na plainte ya Karine en France. Même eux-mêmes le français pour on la dossier en France et que les namboka neti Belgique c'est coûteux, ils vont pas le faire mais les autres occasions ça la nique aïe na territoire français on li kambumo ke kwele lié et ça dit pardon et ça dit que à se retrouver un tout na commissariat tant ba robeta kombo batie misapi ba mona ke oh nendeko ozara na ba plainte na mboka oyo ozo comprendre neti biso na terre combat na pesa binoka exemple ya muke tant o ça la combat batembele bauta mboka to sanganaka makambeleka na France bazo luka bokechu na ba commandant iso mais police français aza la capacité au na Belgique akeko 5 kozwa bokechu commandant iso mais basaila ngote parce qu'il y a beaucoup de permissions, il y a beaucoup de procédures à suivre, c'est très long et c'est très coûteux. Basali nini basala ka bokechu mukola ya na France to yaka marche moto zaka nango ya 3 jours bakanga bokechu wana parce que babi yo mutu tolukaka yo ye na territoire français batie pembeni basambisie bayokie bazui décision na bango bazongisie Belgique bapesi interdiction à territoire français pendant 5 ans ce qu'on ça la recours et ça pareil ngana na France yaza na Belgique naza na pétition naza na ba plainte nae mais pour ekende kuna même si na bina longo l'avocat nanga awa to kende na Belgique to que ça ba démarche vous savez combien je vais payer l'avocate avocat ya pamba tango a se déplaçaka pour akende ka ko audience ya pamba ça coûte dans les 1500 1200 kaka au séance moko ya audience siko longo na e awa kende na eti Belgique transport ne na kati logement na kati kolia na kati ako facturer combien mais to senga bandeko ba na Belgique ba aide belé tout ça la ba live bata Belgique ba benga kati o biso pa na biso ele kakaboy ba se limitaka na ba appel téléphonique
Mais ce qu'on peut si bango que bon c'est la biso démarche bon c'est les ba plainte belé comme ça dossier na ezotonda ndeti bwe nazo luka nzelo na musala nazo luka temps la minute to na ba problème ya ba grève awa na France ba français ba temi na ba grève pour bango pe bazo luka amélioration ya vie na bango augmentation ya ba salaire vous comprendre c'est-à-dire que pour na se déplacer na Belgique il faut na luka réservation ya hôtel il faut na zana bateau parce que ndé nazo kota na CC nazo ba contact mais nazotika yo s'il vous plaît 2 petites secondes nazotika yo ozo continuer quand tu as parlé Makambo Etali il y a la plainte mais nous avons appris aussi que madame Magali Lomama avait aussi porté plainte contre notre consoeur Karine Mokonzi c'est là et ça les m'a quitté et ça là qui ka ba rumeur parce que mais nous avons appris que à Fundaki ezalaki kaka ba rumeur papa nanga au moins tant toi comme na réseaux sociaux moi je vais pas parler pour d'autres personnes je suis mieux placé pour parler de moi il y a le coup là mais je vais quand même porter moi explication d'âme réseaux sociaux tous en a sorte sur abatu parce que des fois ils en a battu mususu to fingana parce que incompréhension moninga sali live aime tous comprendre mon côté ou comprendre le sens en français ou sens ata lingala ndé muta formuler phrase compréhension finginga ou ba boa kelinga pic ou ba boa kelinga jeton muta ye attaquer ba compréhension les akebele yango to koma ko éviter vraiment pour parler à la place de gens moi quand on a commencé le combat avec la personne de Karine pour me protéger parce que la protection na kenda na sala plainte après j'ai contacté de konabiso à Belgique na bi ozamboka moko na ye nga la contactant de onabiso parce que nazana na besoin ya sitting parce que marche ezelo ko mususu sitting ezelo mususu marche ezali bozo se déplacer des points A jusqu'à un point B bozo tambola eti borolongwa neti bozana limité boza la marche moko tina Gombe ou tina aéroport wana eza marche sitting eza par exemple tout bongi bo revendiquer droit moko ou cause moko boy boteni liboso ya neti ya parlement bozo sa makele boso parlement donc ngala banda osenga comme de kwana Karine azaki na problème na ba voisin na voisin na rez-de-chaussée parce que banda kuneza ki na boucan elle recevait des gens elle était pas propre ce qu'a abimisi a sali loko liboso ya porte neza ki salité bon ba voisin na bazaki na ba plainte contre ye nazaki na besoin mutu moko à Belgique a sengela biso autorisation ça la sitting liboso ya immeuble na ye to sa makelele liboso ya immeuble na ye to mbila koya yepe adresse wana eza domiciliation na été c'est-à-dire que yaza ofanda na ndako eza na kombo na été boîte aux lettres na kombo na été ba kiti na kombo na été omona biloko to bando alaksa ba ba vidéo ezaka na kombo na été donc so to sai makelele mbila ko bimisa e poto loba na mbila cause siko ifaki mutu moko asala biso ba démarche wana de bobo na biso en tant que ba combattant tant on se déplace na ba pays mususu eza biso na France te que to kenda ko senga autorisation na Belgique eza bande ko lokola ba boketu ba commanda iso bango basala ka ba démarche kuna ba bimisi mikanda ba bimisi banini biso to kekaka ko sala makambo donc les rappels na France awa tozana bato kombe za na mutu neti ngana biko kota ba bureau na biko sa ba démarche na biko sa ba demande mais France ezambo Belgique ambo kanangate donc on avait besoin de la personne et quand je contactais notre sœur il s'avérait qu'elle n'avait même pas encore porté plainte je dis ben non pour demander ça il faut au moins oser la plainte donc je l'ai motivé ce qui est clair et vérité motivé ndeko akende tina ville on de kwazalaki siko donc ngana motivé yo que de porter plainte et nous ba déjà que ngana ana plainte parce que ngana ko motivé mutu ko porter plainte te songa mona ana plainte te côté na comprendre te mama ko ngazaki non na plainte ta porter non nazana dossier tout complet ngande bo mona ngawa nazana dossier tout complet mais si on a une chez dossier wana na ba cause musu eza na kati ba koye bango parce qu'il y a beaucoup de surprises dans mon dossier parce que ngana apena long na ba vidéo na batu na ndenga côté là moi j'ai tout naza même na région na ye na Belgique nde ba rejeter et moni lettre à ko rejeter bon moi tanga ça recours wana avant ça recours wana za na région donc j'ai contacté notre sœur
Tobandi kozela, tout le monde est l'autre côté, tout le monde est l'autre côté. Donc j'ai compris que il y a certains combats, ça se passe que dans les réseaux sociaux. La motivation. Mutu na motivation nae. Okoki ko pousser mutu ka mo bete so ki ye moko volonté ou peut-être façon de faire. La personne peut-être se sent pas capable d'aller jusqu'au bout. Je ne peux pas parler pour la personne. Parce qu'il faut aussi savoir rentrer dans les bureaux. Il faut aussi savoir faire les démarches. Peut-être ce n'est pas donné à tout le monde. Ok. Ça aussi. Je ne dis pas que de quoi éviter. Ce n'est pas peut-être donné à tout le monde. Ou mutusu sa lingi na ita lingi bon. To finga na biso kana ba internet et sur kawana. Mais moi je ne suis pas quelqu'un qui se limite sur internet. Je fais les choses. Ok. Théâtre de chez nous que oyo olobi parce que pour n'en de quoi na azo nuire société azo nuire nandenga mukete parce que aza na réseau oyo mundela ayebi sorcellerie mageza na mongo eza na français magé ça existait aussi à l'époque il y a ba roi dans l'ancien temps il y avait aussi ba sorcellerie tout ça et tout awana ba poto ba boma ba sorcière wana mais mundele atemelaka oyo ko ba bengi secte secte zelo konini secte mususu pe na Congo ezali ba groupe de prière ebele bomonda na Congo neza ba groupe de prière teza ba secte c'est-à-dire les pasteurs bazo se transformer comme neti baza ba nzambe bazo ko priver batu ko kanga batu na ba église ba ko kanga bandimi ba pesa bango ba dîme ba offrande bango ba bonga na mabota na bango mais bandimi ba bonga. Et ça, le Colambolina, à Kanga Batumoko, à Sala Bango 7. Et moi, j'ai un dossier sur ça. Ma maman mi bimba, na batata mi bimba. J'ai tout un dossier même concernant les filles de Maroc. J'ai monté déjà un dossier que je veux ramener. Moi, j'ai même des visages, des vidéos de mamans qui sont venues me chercher au nom de cette fille. Ceux qui bande comme ça va porter plainte et que mon ingaso na Belgique, n'a porté plainte après na ke Lukambolina Bitumba. Parce que nanda kuwana engoso la violation à domicile té parce que ça peut na kombo na été ton ngana luke Bitumba mbila ngo koya angozo biso sumi balé toke na commissariat ay na commissariat na bimisi ba makam na ye pas bimisi ba makam na nga to sambi so to bima to bimi oya ko tika la tikali c'est parce que je suis pas en Belgique c'est qu'on ndenge na olukana ke Belgique we ton non ça la plainte na nga pe na sol ba Belge et puis ça nga pe poids. Voilà. On ne peut pas se déplacer. Voilà. Naza a besoin na meka kotu na yo quelques questions awa. Comme ça, tout le moyen connaissait un peu d'évoluer le col abatu ya Boania, le col abatu ya Mayele. Na landi explication au donc au Pesibiso. Na kanti pe batu ebele ba landi yo ba comprendre ba yo kyo mama Congo et puis ton souci aussi c'est le souci. Yabiso Nyonso, voilà, P émission auto bien le code de bonne conduite, c'est pour ramener certaines choses qui nanzela teto chango nanzela. Ezali souci pour que la communauté au moins ait retrouvé les sous autonomie nango vraie valeur nango parce que aujourd'hui et comment nango moi si akobanga na ye mobilité mobali akokende na kozwa mususu osali boy na koma donc tout ça parce que ba kopia kama kambu o biso beto lekaka na ba etando eketo salaka. Naza na besoin na mekoye ba mama Congo aujourd'hui combat na yo pour na Karine Mokonzi pena ezali nini? Bon combat nga pour na eza boye. OK. Nga na okende na Belgique. OK. Na zui kolela ya communauté o nyo surtout batiaki signature na kati ya pétition. Nazwi na plainte nanga nazwi na ba vidéo o ya ba mama o bayaka na kombo na ekolukanga o bazaka mo ebele ba mama minene penza minene o bazape ba koko nazwi pe na batu oyo nazape na ba image nyo surtout o ya bato bafinga ka batu na réseaux sociaux na kombo na na memi na Belgique na ke kotalisa peuple belge ke botala muto boza na kati na communauté boza na na sol. Regardez le travail qu'elle fait. Cette fille ne travaille pas. Cette fille récolte l'argent dans les réseaux sociaux. On peut te faire de cadeaux, mais les cadeaux, comment tous les mois, et comme une obligation, comme une salaire. Mais par rapport à quel travail? Est-ce que c'est déclaré? Si c'est déclaré, tant mieux. Mais si ce n'est pas déclaré, vous devez savoir. Parce que elle fait quoi pour voir ça? Cette fille dit quoi que elle s'est déjà mariée. Na misu na biso na communauté, tout le monde est na mobile intel, ba vidéo yangoyo. Mais apparemment tozo yoka alingo so la libala mususu au noir, c'est-à-dire mariage blanc.
voilà na mutu boye mwana oyo aloba na bino ke aza combattante biso to mona jamais na ba vidéo ya combat to mona na ba vidéo botala akende ko participer na discours ya Mukonji a claqué amela champagne la première dame ami autoproclamant porte-parole il y a première dame, c'est-à-dire qu'elle a parlé au nom de première dame. J'ai des photos au bazo claqué d'affaires, c'est des choses que j'ai depuis longtemps. Dans mon akindo on a vu son moura kuta bando c'est nga ba photo ango, ba vidéo ango. Moi j'en ai, c'est parce que j'ai pas je suis pas dans un bon endroit pour na coaching de lango, mais na coaching de lango parce que moi j'ai déjà tout un dossier hein. Donc ngana okendo talisa. Ou ba repese avertissement na batu ne oba mesa ko fingele batu na batu oba komo ba mesa ko sa batu ba menace na ko rejoindre plainte ya maman na biso Olga na ndenge ba bimisele mobala lokuta na ndenge ba mesa ba ngai ko nuire na foyer na ye na famille na ye ba malili complice baza kuna batu baze belé oyo si na réunissa nyonso tout na kotalisa bango pe bota la pétition na salaki. Regardez le nombre de signatures, regardez le nombre de personnes qui se sont plaints d'un comportement ya Ndeko Boye abanda ngo banda Kinshasa et elle est arrivée jusqu'ici nazana bloc wana nyonso donc on a na okende tant bon ba benga ngo marche baza ba kizengi eza marche té voilà na okende ko renforcer plainte nanga voilà ngana que ça marche té parce que j'habite pas en Belgique dans un temps que ça ba démarche wana té ya que ça la ba demande wana té au la marche dans un résidente kuna té dans un temps mukie dans séjour nanga na Belgique parce que je suis quelqu'un qui travaille, j'ai aussi de comptes à rendre à mon travail, j'ai des responsabilités, j'ai des devoirs aussi dans mon travail. Donc nous moi 2-3 jours na sali ba plainte nanga na kotisi ba biloko nanga na tiki identité nanga s'il s'agit un jour ba convoquer nga po ba yoka biso oui ce qui s'agit to un jour na balabala to bunda po mbila zwa biso mais nga na okende ko dénoncer tout parce que na ndenga consulat dans un peu na makambo on a sali na consulat Maroc na rememango pe kuna parce que bato wana balobela kaye batakaka bato pona ye bakosela bato makambo pona ye prévenenga bango tozana problème te toyebana te na sunga bango pe na ko passer na ba life na bango ebele bazo finga ngaka pona ndeko wana tout na mema pe na plainte nanga on a sali na consulat pona ba fille wana Maroc parce que nyonso tout eza réseau, c'est tout un réseau. Donc nga na dossier bien structuré na ndenge ya réseau wana parce que na mama Sylvie mo départ za na kati bande ko ebele baza na kati donc dossier za mulai que on a ko ramener kuna après on verra ce que ça va donner ngana za ingo bateke po yom toke ko funda que yom to ba peso yo kaka mbala moko raison non ngala kila ba preuve nanga na ke porter plainte nanga na o ngana sali voilà bango peso ba contre-attaquer ba epe na ba preuve na bango ba ko ça contre-attaque na ndé na bango et puis on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup na ba intervention na yo tu as parlé aussi na makambo etali libala et autres mais ozomona te que et comme lokola moi jalousie ndenge bazo ko traiter bino parce que aujourd'hui ezalaki makambo ezalaki impossible batu balobaki jamais ndeko na biso akozalaka kimia akozwaka libala aujourd'hui elle se marie azokende officiellement et pas ya mobali na ye et jalousie ekomi ko mata bino bozo sala na ndenge nyonso pona koluka ko bebisa esengo ya o azali ndeko na bino. Okoki ko répondre ni merci vraiment papa na réflexion wana. Merci vraiment pour la question et au moins une question pendant la sentir pendant que Moussa les a pendant katina yo voilà parce biso tout on a les réseaux sociaux mais j'ai sorti vraiment la différence par les questions alors bande comme sous batinda batak bazata na niveau côté maman papa on a déjà pour commencer il y a pas de jalousie parce que a obalande bombe à retardement voilà donc ennemi n'est numéro 00 et un homme moto yazo bala parce que quand tu as déjà eu ya ko finga mutu ya ko dénigrer mutu aux yeux de tout le monde aux yeux de tes abonnés na bato balanda kayo na bato balanda côté au dénigra mobali moko au finga e mosutu au finga e mutachoko au finga e mobali pamba mais lelo mobali wana kokoma mobali na yo et entre guillemets papa moi na yo il faut se poser ba question aye na but nini but na eza nini oyebi mutu tanga sala ka ndeka sala mukolo moko te akobanda na tongo ti na pokwa silisi donc quand quelqu'un prépare sa vengeance il prend du temps
La personne prend du temps. Donc, Evida, Betobengami, na kombo ya abengami na kombo ya Evi, azande bombe ya retardement na vie en bolina, soki ayebite. Donc, ngana seka bango tomba yaka, papa Evi kikuli, mobala libala, na seka bango parce que bango baza bato ba rappela bato makambu, mais ba rappeler na nous mami na bango ke, mais beau frère na biso o, papi na biso o, papa Evi, mais au finga yeti. Est-ce que Bosenga pardon et le kandenge nini? Parce que ça bombe ya retardement au efande de wana. Ça c'est de 1. De 2, moutouma koko za jalousie na libala na été parce que moutouma ko za femme seule avec wifi azate. Moutouma ko linga moutoko la mobile moko asala batu chantage té. OK, elo ni bo benga mobile. Mobile akangi mwasi na ene kobo. A travailler sous moi si wana po basala likangu ya mwasi na ye chantage. Donc déjà de 1 ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme au bateau. Vous assumez vos propos, je pense. Vous assumez vos propos, Maman Congo. Vous assumez vos propos. Oui, j'assume. Ok. Oh, mais comment on a besoin surtout Evida, Evida Badi, Evida Badi, na kombo ya Evi. Pour bien mon beau pèse Evida, na zo Evida na e uti pa Sara, uti pa ya concert na obozana e. Yem pèse biso kombo Evida. Abe comme na ebi ke na lia Evida Badi na Congo. Moi makwala wana, poisson na makwala na liango. La bandale, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ils sont tout au monde ndenge atrika papi mboma. Ne to mona ndenge asala chantage. To mona ndeko mwasi penda ya ko finga ye a démarrer a dénigraer. Lelo ba komi sika moko. Donc ça bombe à retardement. Il y a quelque chose derrière Evida. On a ko préparer to mona ngo kaka un jour. Si Dieu nous prête encore longue vie. To longwe na côté wana. De 3. Au moment quand tu t'appelles star tango ya ozomi benga star tango bike nga mama na bino nga kolo YouTube oku ya na vie à mensonge na réseaux sociaux te. Okay. Soko ko bala sa libala solo okoki kwa ko laksa batu evidate alors que pembeni oza koluka mukanda na ndenge ya libala ya lokuta. Ça veut dire quoi? Soki oza mwasi oza na nyoso ndenge ya benga batu bazozo makolo kilo bazwate ye mutazwate po vie na eza vie à mensonge. Nga lelo ata babimisi makamna nga nyoso na réseaux sociaux na tika ko bateke na mutambongo na après midi pointure mususu ba photo bimaka ba forme nyoso même bango moko basela ke ba émission namba ela biso vidéo ya solo ya mwana wana te. Siko comment ça fait que vie na yo oyo bakozana nyoso mais il y a des mensonges. Toke no kufunda nde lokuta wana. Nga personnellement na kufunda lokuta wana. Oui, yo moi si mobimoko comment zo bana na mibali bibali. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Elle marche dans les mensonges. Tozo kende ko démontrer mensonge wana. Point barre. Mais en parlant de ça, une question monte encore une fois pour parce que nous savons tous que le pardon est une puissance qui libère. Lobby de kwako salamabe alukin de konae a sengi pardon. Je pense que pardon ko effacer et ko libérer makambo nyonso ya bakanda papa a kokaki kozala nango et pas yande ko mwasi. Et puis je pense pas que ce qui il fallait ko senga pardon fallait asengango en public, à cause sengango en amoureux, en privé, et puis les choses continuent comme ça, non, maman? Maman. Quand je dis nous, on doit arrêter l'hypocrisie. On doit arrêter l'hypocrisie. Parce que ceux qui pardonnent, on nzambe mokate ya biso nzambe limbisanga na passage na loba côté nga rigueur te po yo kaka. Ça veut dire que nzambe fa limbitana no Satan. Nzamba te abiso bolingo mais yena Satan bazolingana te. Nzamba te abiso pardon et le nombre de fois on doit pardonner mais yé jusqu'à présent na Satan ba se pardonner te. C'est-à-dire que ba pardonna ka muto à reconnaître ma be na e o akobandia lisusu te. Mais comme Nzamba a dit que Satan na reconnaître ma be na été yango Nzamba zolimbisa Satan te. Comme Nzamba a dit que Satan aza muto ba pesa bolingo te po ayebi sans sa bolingo te yango Nzamba azo kolinga Satan te. Donc on va être tous à non nous battons, arrêtons l'hypocrisie. On a toujours dans les réseaux sociaux. Hein. Moi j'ai eu à faire des clashs avec Sarah. La préférée à Sarah que bande Komusous. Parce que Sarah n'est pas hypocrite. Au moment où bagarre na Sarah, ils ont concerné Ngana Sarah. Malgré Nazana Sarah, tout ça bagarre, mais n'a reconnaîtra qu'à ce qui est à l'intérieur de la personne de Sarah. Sans la flatter, n'explique à tout qui est Sarah. Même ceux qui le lot se dit Bissani. Mais tobo sanité. Pardonner ne veut pas dire que
Ça ne veut pas dire oublier. Sarah dit qui est Mama Congo. Donc comment je peux marcher pour ne pas que nous ayons un clash dans Mama Congo? Parce que moins de rêves nous avons un clash. Comment marcher avec Sarah pour éviter que nous ayons un clash lobby? Pour moins de rêves nous avons un clash, vous comprendre. Ça c'est la maturité. Tolimbi sani mais tobo sanité. Ok. Tobo sanité. Yango na kobosa na te yango epesaka mutu mayele pour oyeba ndenga kotambola pour ne plus blesser la personne qui est en face de toi. OK. Pour ça sert à rien quoi ko senga ba pardon buzoba lobi bo fingani lisusu lobi bo sengani pardon lobi bo fingani na kambolina pardon est à langue et populaire. Pourquoi? Parce que ma bé amboline bandi à partir à maman na ye. Maman na ye ba wuta na mbushi na Lubumbashi. Ma bé banda déjà kuna. C'est-à-dire serpent aboti serpent. Il y a un processus mêlé ya kosala parce que moi la moi soit détruire et à détruire dans denga mabete. Mais le pardon maman s'il vous plaît, mais son pardon ne sera pas lié na makambo maman sala maman azali mopanzi ya makambo oyo. Non. Pardon on reproduit exactement ce que sa mère fait, ce que sa mère a fait. Ouais. Soko landaka papa nanga limbisanga soko landaka balevi ya mama na ya lokuta sala wana alobake nyoso tout au moins na aloba ngo même l'émission abidi ye aloba ngo amasaba mote mama ye mo aloba bongo aloba ngo na émission abidi alobi makambo nyoso boso mona mwana nga salaka ezanga aloba ngo acha mai na mnote oui bango bakima délivrance bakima procédure ya délivrance processus ya délivrance c'est-à-dire que mabeza tala bango so bazio na mabe bango ba tout kokoko limbisa lelo obosani pour kozonga elle a le fruit en mal en elle parce que aza mutuma to pesi bolingo tala bato bazotika pembe na ye ou baza lié na kisi omoni muto oza na kisi te au PC bolingo sincère au baby sa bolingo wana parce que bota la occasion nyo surtout moi si wana zwa ba pembe na ba héritier ba pembe na ba ya ba mamimi soki Miriam wete ba pembe na ba ya ba Olga Kabelo ba pembe na ba Lili complice ba pembe na ba ya ba première dame tala na ba place toi outil première dame akenda wapi. Pourquoi est-ce que elle est toujours telle qu'elle est aujourd'hui? Parce que c'est mon cinéma Yamabe bolamu ekokoki kofanda sika mabe ezate ata bolie bolamu ebele il faut passer na délivrance sans délivrance akosimbelo kwa malonga na mukilité soki ye pa boti mwana ezaka ka processus ezo continuer maman na yaza mabe aboti ye mabe ye pa kobota ka eloko mabe donc il faut que ne kokata yango penza. Voilà. Donc biso combat biso ya lokola ténèbres na lumière ezo swana Satan na nzambe yé na sala ke ba blague te yé na sala ke pèse te yé penza eza on nzamba la kisanga eza na ba taki tozwaka. Moi je rigole quand les gens disent que boza mama kim poza penza kindoki esclave moko azaka na bino kuna likolo akomi na Dubai mama ki poza ndoki eloko nini mais bongo bato ba na Maroc papa kokendo bimela mwasi kokendo bimisela mwasa libala mobali moko inexistant boye ko bimise na miso ya bato botela likangu ya Olga botala Olga botabana za ya tata wana te ngana bango bana ba bandoki ba répondre dans la commentaire. Voilà. Donc moi, il n'y a plus rien qui me touche. Il n'y a rien qui me touche. Il n'y a rien qui me blesse. Moi, je sais que je ne suis pas comme eux. Ceux qui vont continuer à émission, beaucoup de mission culturelle, bien constructif. Mais si on ne peut pas battre 000. Voilà. Merci. Il y a ma finga. Sans ma finga basée de l'autre côté. Dans la réseau social, c'est différent. Donc, moi j'ai parlé pour moi, je n'ai pas parlé pour d'autres personnes. Sololi, basali basambla na bango, ba milimbisani, mutuna mutana mutema nae. Ngape ba lobake yo pe na sara bo solo la tinobi boswana ki. Mais ngana na sara to sona pona mutute, to sona pona biso mbale. Voilà. Ba tususu ba ka ko sona pona batu. Ay ko kota likambu ya batu. Donc ça dit lobi ton batona bo solo la, botika na solo. Voilà. Bozo ba sote. On ba kote la kangate ngana kote la kabatu. Mais est-ce que Batona va faire quoi invitation? Non. Au cause de la combat, mon papa, n'a pas si quelques exemples simples. N'attend on a bima qui pour la nida.
nga nazaki pona mida te. Moi c'était la personne nazaki na problème na ex connaissance nanga. Mais mouton nyo sa moneki ke combat one e bande ko correspondre na ye aye. Ton na ye pona mama Sylvie. Nga na ye pona nga po afinga kinga. Mais mouton nyo surtout azaki et lésé par maman Sylvie a dit oui, maman Congo a raison. Ngape maman afinga ngo fele. Ngape maman afinga nga gratuit. Donc ozo mona ke baye pona mama Congo te. Baye kepe pona bango. Maman n'a pas finga bango. Ça dit que ata mama Congo azobani na Sylvie mode et ko déranger mutu te parce que mutu moko ya pona mama Congo te. Mutu na mutu aya pona na likambu na ye o ezake o. Mama Sylvie, yo zo le blanc mama Congo mais yo po finga ngati. Yo pe mais na batu misusu azo sala likambuka po ba plaire quelque part po ba se plaire na ye po ba bonner ya mutu boye ba ya pa na ye yonga na baka bolanda Sarah te tant ba twazo kanisa ke Sarah à côté la Mbolina Sarah à côté la Mbolina te c'est vous qui ne connaissez pas autant la réseaux sociaux mais beaucoup prendre les réseaux sociaux Sarah tika jamais côté la Mbolina au contraire écoute Mbolina m'tendait quoi ko flatter Sarah parce que yé peut comme azaka zoba avant kanisa ke Sarah ko côté là Sarah a suivi son intérêt dedans et elle a fait ce qu'il fallait faire, elle a obtenu ce qu'il fallait obtenir après elle a une la naï. Mais de comment son ndazaki na jalousie parce que na moment où on a Sarah m'tazaki au top. Il y a ba docteur la maté. Donc tant que ka combo na muno kwa Sarah, c'est normal quand tu es au top. Pour ne pas au kita so moni sujet moko bimi na réseaux sociaux auto monaki Mbolina nando na biso Yvette mutu na mutu falu azoi par na e na benda par ya Yvette pour na linga Mbolina et ça papa Sarah pa tele na ina kende côté Yvette mais na moni Yvette a moi malili tikana ke côté Mbolina ma kende était parce que elle apprécie Mbolina c'est ça et ça analyse c'est quoi il est comme un sensible amona keso tangi kombo na yo kumisi okoni mutu na yo ndo poster papa Diego ayemba moko kosala ba nini donc yende mutazaka lokoso parce que na moment na magazine na makambute jusqu'aujourd'hui pas na makambute donc bato ba pasteur wa lokuta obo bakaboti koloba kombo na ye bimbo kasake nini soki bati koloba kombo na ye asili po aibi kosala analyse te aibi ko positionner ambition te aibi lokote ça dit que sans bato batanga kombo na ye azane lokote et puis totanga kombo na fierté te toi quand ko dénigrer image nae c'est encore pire. Merci maman. Ndengazana di bala moko malonga ko kosa mate à moins que yem ta somba mobile pas na image moko donc terrible tu jamais vu. Merci beaucoup. La diable voilà. Merci na mo déjà bon délivre azo sala biso sin poto kabwana une dernière na 1 minute justement cette question sincèrement je vous ai suivi avec beaucoup d'attention en tant qu'une maman celle-là qui déplorait au moins le comportement ya bandeko na bango ya mabe na ye moko pe amitié na kati ke ngape lobi na salaki mais na zongi na nzela je besoin qu'on puisse effacer babilo kwana nyonso mais pourquoi ne pas seulement laissez votre sœur Karine Mokonzi qui est une Congolaise lokola yo et bobeti yango kara botiki ye kaka na makamuna ye bo changer page pour ne pas aussi bozo koluka kozala intéressé na ba abus na ba comportement ya mabe bozo zala pe toucher lokola musapi moko so zoki le reste a misapi na fwezo makila na 1 minute to kabona comme spirituel il y a za réincarnation ya diable. Donc ye kombe za kola nzamba tie biso na nzela wana yeso bolandi pardon na eza kola endormir bino pour alobi a frapper tous voilà et lokola serpent lali obi ke non a caresser serpent ou ocha lokolo kanisi ke oui il y a pas de risque mais tant ocha lokolo à bois qui venait donc il y a réincarnation le combat est spirituel. Rien à voir avec ce que nous autres on fait sur les réseaux sociaux. Bisonne surtout toi na bafinga la biso batute. Elle a tout un réseau où ya bato yo en commissaire bango batabape en vuta bango. Ça c'est vraiment spirituel. Quand tu rentres dans ce domaine là, il faut vraiment être spirituel pour comprendre ça. Donc elle on peut pas laisser ça comme ça. Avant to tika lo banzambe mutabi na biso botika. Sans ça on peut pas laisser. Merci beaucoup. Merci. Yasuka bino bozo la résultat ni pour na combat na bino nyonso déjà bo telemi bozali moi ebele mais déjà parmi bino ba très déjà bazali o bino bozo solo la boye makamusus en privé aussi c'est autre chose qui se passe bozo ko s'attendre na résultat ni na 1 minute pe poto moi vraiment na tika to kabwana. Oui papa nga na makamnyo surtout faut ba ke ba très bazalaka na makamnyo surtout
désistant bazalaka mutu so akokoba na ke lelo lonke guerre lobby lelo pa beli kenete donc guerre lobby lelo pa coupi nae donc voilà donc na makamnyo surtout dans tout le monde appelle na les 12 apôtres il y avait Judas donc biso nde toza awa ngande tinga na sala combat groupe te mais eza combat to bento mené nde muteye sangisa biso ngaso to kati live boy na sara to benga na te na yo to benga na te to ko benga la kande ti boy émission na pesi point de vue mais ce que ça na dossier moko tutani eza ke na besoin ya élément boy sara tinyange élément boy donc on n'est pas en train de comploter na CC vu que to benga na te so potuni bande ko mususu o baza pe na combat ambona ke non na mama kongo to solate mais tozota na talana donc oya ko yawana et que pour mutu moko asali a désister na ye ou a tiki na ye que cela va empêcher le combat ba apôtre mususu ba kufa mais mususu ba bima ba prophète mususu ba kufa mais mususu ba bima ça n'empêche pas que batanzambe bazala batasata ba bima du jour au jour Satan zo bimisa ba adepte na ye nzambe pas zo tinda batu na ye pour ba contrer donc c'est toujours comme ça moi il y a rien qui m'étonne et puis il y a rien qui me déstabilise. OK, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin. Merci vraiment à Mama Congo. Merci pour notre temps au PC. Merci à nos abonnés. On est ensemble. Merci Aya. Merci. Allez, Tokutani Balasima, Lobio Kolekalelo. Après cette émission, j'ai encore une émission avec Saratola. Parce que même sujet, donc voilà. Rappel, faut répondre en open ending parce que na muntu moni Mama Congo lobi clair que muntu na montazo bunda combat na marque na ye voilà c'est le niveau na ye et puis na kosala pe fort na zwa coach Magali Lomama na mekoso la penaye parce que apparemment aussi son nom est cité na moi ba makambo ebele baza ba mama na biso sima na bango bato ba ke ebele nous devons toujours faire les choses na ndenga malamu lobi ko lekalelo merci.